to bongite. Balobi koyi beza mabebe muto olia mutoki na ye. Oui. Beza mutoki na biso. Apisa partage c'est bino mibale. Biso mibale? Nga bana to bana. Soyo boyino nga na ça. C'est que yo. Oui, parce que boya à l'hôpital, moi zaki na na zemité. Bani na ka perturbé to ko chez to bimina a jusqu'au zemiam to ko. Aïcha partage. C'est mon c'est là. Muto ko inga muto ndeni. Inga muto nyama, parce que inga. Est-ce que yo déjà au fêta anniversaire maman et bino pas vendu ana abeti milolo? Oui, pourquoi pas? Anniversaire yenga maman na elle là. Ouais. Azo raisonner souffrance ou amona tanga zo bote yenga. Nzoto bima mutu yenga e bima na pasi. Mama lela. Mambi enga acha barasi ya ba. Acha barasi ya banani. Kono mama bete. Tina mabete entre nous tous ça va docteur. Oh, tout le monde va. Ismaël. Oui, ça me doit. Yenga papa ça me moto. Non. Bon, robota mona mutu wa casque ya moto. Mais si on est tous sur entre nous les docteurs, nous avons des collègues, l'hypocrite médecin auto serment l'Hippocrate auto lona. Bon si ko solution ninga ko ça pour na mutu nanga ezonga normal mito ba c'est ça. Faut passer l'opération. Hein? Boyo, mieux mais ça la libu mais tout on a dit mieux mais va na mutu. Ce opération bo ça bo passe sur la côté ni. Ton bandois. Bien. Tout ce cerveau. Tout laver. Tout masser. Tout masser. Tout ce cerveau. Tout zong ici. Tout tout. Tout. Ici, tu vas dire que tu attends, on aussi à toi, il a un scoto, tout déposé. Non. Je pense que maman, si n'a pas déçu au boto sur parce que tu es ma mère. En étant ma mère, ça ne te permet pas d'accomplir des étapes. Genre comme à l'oko là, en général, dans le cas de la bataille, je te dois du respect, certes, parce que aux maman a botti. Sur les lots parce que je suis en train de faire mon devoir. Dès que je suis devoir, il y a beaucoup de gens qui sont en classe, il y a encore mes cicatrices. Même maintenant, tu as des élèves, tant tu as des étudiants, professeurs à ses limitations qui n'ont pas de la cour et école, ou soit tu n'as pas de l'université. Des places devoir et bandits. Et quand je prends le taxi, moto ou nini, nazongi pananga, donc ça veut dire professeur peut à se limiter kuna, n'a pas la vie privée nanga. Parce qu'il y a des principes au-delà de tout. Maman, il y a des principes dans cette maison. Je suis un grand garçon. Je suis un monsieur. J'ai une femme à la maison, na futaka batu, naza responsable. Et maintenant la façon dont oyozo memelanga na katanda oyo. Laisse-moi vous le dire. En tout cas, si tout est dans système. Et là, je ne peux plus rien pour vous. La vendition a mis sur Naomi pour la lobaboui. Maman, je suis désolé. Yakoye bisayo, na lembi yote. Mais omeka moi muke ko tchanga na kimia ko tchanga à l'aise. Voilà. Zwa biloko na yo. Si tu veux louer une maison à côté, ngana futa rango. Je suis prêt à futa rango makoke zangingate. Bonne idée. Okendena nous moi que ça la vie na yo libanda. Comme ça tu auras tout le temps. Il y a des camarades na loka ba Diane, il y a des camarades na nyonso yo lingi. Bo saka makamna bino hors de ma maison. Parce que awa maintenant na suki si mutema na nga place wana. Maman, kanga biloko na yo, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, lukana nous mukie otikanga à l'aise. Qu'on a beaucoup de respect, t'es pas manqué déjà respect. Eza droit nanga. Eza droit na yo. Oui. Eza droit nanga. OK. Lokola to aba pantou. Bana mikolo lokola monde évolué ba obanga su ba parenté. Est-ce que ngana ba na kovanda ndako? Bino moko ne mtu ba na ngana kovanda awa. Na baki zwela ndako te mama. Na yo na mwasi no ngana vanda awa. A réaliser rêve. Alors ngane na vandi awa na okufela awa na okende pa ite. Pe mission nga onga na vandi na ndako. Pourquoi na ekokisa mité na kokenda ka teti mukolo bino oyoka mission bozonga na Nadiane onyanga la tato azana ndako abimia ke indenga moni ba mfoutima maman moni ba mfoutima za nango moi je croyais comme si non oui ça ba mfoutima na mes camarades moi sur on ozo fréquenter
Il y a une commission la bêta parce que maman, c'est comme si ta tête n'est plus là. C'est comme si aux autres. Maman, aux autres réalisé. Maman, comme il est bon, gauche droite, gauche droite, permission. Je t'informe que tu dois sortir d'ici. Maman, c'est pas chez toi. Mais maman, il faut respecter ma condition. Sinon, vraiment, parce que c'est chez moi. Je n'en disconviens pas. Comme je suis dans mes droits. Je suis désolé. Vraiment désolé, tu dois parler. Ah, désolé, non, je m'en fous. Embouture. Embouture, on a ça où tu connais. Il y a un gars qui est ici, Tazana, on a mon loco. Il y a un cosa ni liboma kendi. Naomi, bozwanga mutu mabeti. Nga kutu dans un bozwanga mutu mabeti na ko réagir vraiment na habité so bato bozwanga ndengeni. Parce que au-delà de tout, elle reste ma mère. Mais tant on a ça ma brutalité bato bosana ke maman ne mutu ça c'est mère de tout. Cosa liboma wana. Yo tikala kana. Nga la lobby, je pense que tu es témoin. Même en oncle temps ba loba, ba tante ba tunyo so yo oza témoin là. Je veux que tu sois mon témoin parce que là, la commission qu'on a vitesse et je vais agir autrement. Maman. Agir kaka, benga kaba commissionnaire kaka, ba ke lukela ta mo studio mo ba kendi. D'accord, ça sur le guano ça la guité. Pourquoi on a l'impression qu'il n'a pas bien été au piqué ngadaké. Piqué d'accord, sérieux. Sérieux. Na bendiga dake na fiant. Sérieux. Sérieux pour moi. Yo c'est bien, on a piqué au bombé. Quand vous mettez les autres bombés, bah. On a bien docteur bien. Le m'a dit quoi? D'accord. Encore tu m'as bombé. Ça va tu m'as bombé. Let's go. C'est pour ça que c'est un acheté. Ah, la couille, ça paye. Pour ça c'est un acheté. Et ça paye. Il faut donc respecter arabe. Et ça paye. Bonjour, bonjour. Ah, la dame, ça va? Kosi maman te eza bana suka. Odi. Eza bana suka. Ma, obo c'est la génie. Pardon? Te ose lisanga nini? Non. Ils sont à l'hôpital. Te na tuni mleza lisanga nini? Hôpital. Hôpital Boninzoto. Centre de santé Baby Sanzoto. Non. Baby Sanzoto manga na o. C'est moi qui ai la parole. Tu as compris? Donc Bino, depuis le moment où moi mouki je peux avoir 19 ans, ça âge. Mais la maturité, la cause de la maturité c'est 47 ans. Bozunga bo utiliser nga. Bo fungo nga nzira soi-disant. Pour bimisa mwana. Or c'est faux. Comment se fait-il ce qui curtage Jésus 2h30 minutes? Yo obi ko évacuer makila ni en sort, soi-disant. Oui. Et à la fin du compte, je me rends compte que moi je suis toujours grosse. Moi je pense que zéro na de wuti wat. Ok, c'est à toi expliquer. Yo ni bad, siko. Non. Papa, depuis le jour où je suis en curtage, na tigali ko mugu na mbal morote. Boti na mugu na mbal morote. Papa bango. Na bi ah? Kana bango. Pardon? Kana bango. Kana bango ni. C'est bon bisous. C'est bon. C'est ça béquirette. Bisous toi ni bad. Na comprendre OK. Banda na opi. Banda na bien. Bon qui reste c'est-à-dire Et puis à ça moi aussi à ça moi aussi ma casse. Vraiment. Et puis à une difficulté là. Donc baba nzela mo za ka bilomo e kangama. Donc parler bien ko fongola yango bio pour eleka. Na kibuye kal. Nena pèse ni petit nzela donc on a un problème Mais ça va clignoter. Oui, on appelle la ligne droite verticale. Donc on a un problème de et ça avec le temps. Si. Tu vois la grossesse vient mais l'escalier est encore en route. Et ça vient me ça va partir. Avec tout le respect je te dois. Oui. En tant que femme. Oui. Marambol beau disjoncté.
Oui, vraiment, surtout on a disjoncteur en plus. Faut qu'on disjoncte, hein, maman, va non, bien aux hôpitaux. Papa, oui, tension est non montée. Et ça nous, au bon moment. Vous comprendre. Ah, dans le Mbappé, si je comprends très bien. C'est ça, non? Maman, il y a toute la mission d'un bichot. Maman, bichot va m'y en étamboula. Tu regardes le véloté. C'est ça. Ça, c'est clair, net. Bon, ça y est. Vous comprenez? Il y a un salon piratage. Voilà. Total, tout ça, les petits docteurs, ça y est, tout le monde qui est. Vous avez la banane, il y a ma passe. Et ça pour toi, tu peux mettre déjà mon petit caractère. Oui. Voilà. Sur le moment où il y a un ils ont bon, quand il y a tout le monde là, tout le monde là, moko n'est pas si il y a un bon. Alors, on conseille que l'on a moko n'a été bota. Pour que tu aies besoin de continuer vika kindumba. Donc au bota. et ça pour l'intérêt. Lobby, Sophie. Et puis c'était vraiment la fin là. Parce que papa, tu sais papa, est-ce que est normal? Moi si elle a dit mes amis balais, papa s'il te plaît. Ah, il va pas aussi bien. Papa, moi si elle colon la zemi. Maman il est temps na yaki usengani. 300 $500 mais plus 300 $250 oui ou non? Oui. Si vous avez une échographie, il faut dire non. Et un balai, il faut que ça monte. Il faut que ça monte. La zémi, c'est noté. Bon, on peut se faire 3 parce que ça va à maman, excusez la bonne tout mon question. Si mais ça la cam moko. Peu importe le nom babana. Loba. Auto sali et ma béto malam. Bosni ni bossa ma béto malam. Oh di yo. So ki bolongo la ki nion sur ça malam. Le quoi bosni mo bossa di ma béto. Comment la to sali ma bété? Qui funda biso na l'état. Voilà. So to akina na kunoto kangio. Voilà. C'est ça. Zemi no kutu na lota ngwa. Voilà. Maman, combien? Maman, vas-y, tondi. Maman, na souki. Respect à Boumbu. Respect à Boumbu. Maman, 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 na zaboé. Maman, so yoki. Qui na réagir ma bé. Na boyo baloko ba ke éducation na personne ya mwana te parce que na respecter ndenge maman respecta mwana na respecter ndenge mwasa mwana respecta bokilo maman na penza lekisi amonelinga tina fa na ebité kaka libala oh to kibokilo kaka Secondo la muki hein. ah mais non maman et l'on nyos ba pesa ngo temps Secondo la muki. et l'on musu ba na ko yebisa yo Martini mo santu na ngai la muka moi ça va boter na ndako libala zala miso ko fungwama. Oh maman libala nanga, oh maman boy boy, eh maman boy boy. Si qu'on doit comprendre que maman soko yoki que maman na tombola liboko na betenga ngape na tombola yanga na zongi saki bétaillé. Bétaillé. Et y'a quoi de se respecter? Oh ben nous ani bandaka na bétaillé corgé vraiment pour Allah. Monde na boy. Na oluka na provoquer atano la saka. Yo ko provoquer no moka na kokaka. Zika ye mo ka message déjà ko. Ye mo ka message déjà ko tana kata makamu na yo. Tangu ya ko kota kana nzela na yo olakisa ke na ngabana kama na mama abiso yenda zana zakane kwa zoba azali akoma nekizengi papa mba kota na karolo lo ya ya ana misala mabebi ezala nini omolongo lo vraiment soko manqué ko linga ko tika ba trace manqué propre ta mobana yebo ba preuve été omoniza o manqué maman na ko koki était benga ta copine yaka na zo bete déjà ko beta maman na ko manqué maman o wamani so makasi finge retour verso au fingi vraiment mais ça m'a pas enregistré est-ce que bakata pe amitala bien tika na yo agir kaka ato bandi ko raisonner lelo agir ka sonto o ça mi vanda pe akwa mitana kitala tala mi mondia e bakata ka sa kitoko te bakata ka sipeza yepe anda za bonga leki mama abiso te bakata leki ba mama nyonso to kanga munoko na kala nyonso mona kanga mama mabeti tana za ko loba na yo tana na kana beti ye wana respect na beta ke makata ebisa yo te respect na mito respect na beta ke bien na lobby na minito respect à la société mais oya ko condamner biso to poser ka ba acte mais la présidente ba enregistrer te ba filmer te donc finga ye mais sans épreuve pour mbole soyez bon ouais ba preuve ngana finga moment o wangani parce que ba zio kana ba preuve ba preuve ah mais yele te il faut ka linga moi ça moi na ye ay ko fanda wana na ebité suka mona ko jinaka suka linga pour moi suka yo chaka kaka na ebité
Hein? On les a sorcellerie vraiment. Moi, ça m'a oya olinga moi na ya zwa moi ça dans le fille moi na zana ndengeni ya. Je suis na longa te tamo mupenda tamo likolo a. Ko bamata dan de kaliboka tena lokolo na buka na ta. Oya amuki lo kwanga. Umuto mukenda no zo mise muna ko bete kwani. Yo pa ina nokuno ba vaine pa singa laki. Ngai vraiment. Hein? Yo muzuba kimbandaza awa. Mais asinyo pe afanye balèze. Awa pe mbala moko te oya respect za la zo ba mama na fani pena kangi motema mbanda mo aye a pesper rapport pa ma bokilo. Ma bokilo pa côté lenga la vandi na tali. Okati loko ya zolo kati ya ngwe kweya. Zinga ibakato ya saka na penza Finga ma bokilo comme na peso conseil finga. Kwa saka ni baloyo. Mama oyoka sango. Betaye. Betaye. So moni ko zoko kate benga ta popi. Chela ka na téléphone na. Asa ne pata makasite bakata makasite. Chela ngambo mona moto na zana ya moto na zana. Sike yi na beko benga kana suka moto rapide. Ponga na mikona. Ibe na bika ka po mwana mbala la longola nga charge hein. Panga ça a 19 ans. Bambiso atteint Sangai. Nana 6e de 19 ans. Nana 6e de maintenant na suku diplôme d'état temba moko. Ya fifi alingaka ko mugu tanto ko mugu ndesko na yo zwazemi. Ndesko na yo zwazemi na bisi fifi na kokata classe te papa biso ba olinga te. Amugioni. Ko yana to salaki muguli. Nzala clair mwana ngana za papa na ayugi yo asali mongari asali buguri ezani naba explication luba expliquer ngadi ya fifi na ngato sala ba ja papa na mama siko tanto sala ja papa na mama ngana zwizemi siko na famille na biso to zala ka misa ngana mo liboso après leki olandinga ivere na ekanga yekuta ana 5e des humanités mwana suka na biso ndeza Dorcas Mazita ana 4e des humanités siko so nga ya na baby sinzela bango pe ba njana mo yebeba ndena biseki ya fifi na longola zemi siko tana ke longola zemi ba longolinga pe zemi tan papa na comme na hôpital yango boni nzoto clinique boni nzoto ba fongoli nzela mona pe bimi so tama bimi après 2 semaines et remarqué que manzaka mona bimi ke tikala na kati ndena ebisi ya fifi ça va kata yana bina so ana kata oso banda ki yango kala obanda ko expliquer ngai fifi apesa yo $300 on sala ki yango yango na kino ko longola senga kirtage manzaka ndesi ko tikali parce que manzaka wana naza kokata yo manzaka wana na docteur na yo oya yibiye mutatika ba manzaka yango ekomi monotonie bino nyoso babilo ko itikalaka Docteur Aïda Lobaki ya papa. C'est moi ça ngalo ngazim. Ce ka mutu moko, eza mutu na famille, eza na quartier, eza kana entourage. Atika olingo longola zemi elo mo fetikala. Na quartier na bino Te ekomi bongo bana lelo, bana Android. OK. Ngai na kuzila. Yo mubali na yo soko yena kusolo na ye. Wa tanga mo keza ukamsa ngai. Pourquoi tu na kishasa ekomi buyi soko zala mubali kaka bakelo kusalo ya avortement utikaka biloko kaka okuyukanga pangana papa ate mungana okindini papa biso za kanda mwa biso za kanda no yeki bangoni te mungana yena usolo na bima kasi tika la kamba mo so fifi yito sololi comme ça bio que so na ba parana kasi na kotika libala te bima boya ngam konya yokota ye mo mbala yokota ndenge te yanga pe mkonya yokota akokota ndenge ni ya mo mobali bima ça va bima papa na osanda pomba ndeza na tibonayo kisiko posa bude na na kisombela ngai oza kusanza na sanzela yo yo za zemi te na tuli bunga na sanzelo siko panga ndi mngana posa osanda ponga na mnana bon yaka te tela mate dukula ngana za mubali na yo yaka sanzela ngai papa na yoki posa bude yaka papa na le bude nte papa yaka sanza Mamisa, tu sais, la vie, elle est complexe. C'est quand tu vois ça là, ça me semble tout ça. Bati ko ça me semble tout ça. Na iba ite ke ba bandi déjà ensemble, ça na kam. Yeb sangai mama wana place avant na sima na mwana na ye. Ba déranger ko nani. Ba déranger ka yo nani, dis-moi ça. Ba lukyo lisusu. Na lobby yo yebi sangai ba déranger ko nani. Présence na bon place wana et ça la kayo zangani. Qu'est-ce que toi tu manques dans cette maison pour bon bayana? Comment va dans la next one? Qu'est-ce que toi tu manques?
Bah déranger parce que baba hypocrite. Premièrement, baba hypocrite, bah créer l'homme bassa pour bah s'installer dans ndap nanga. Et puis quand y a la banque dans ndap nangai, bah y a la mission. Ça chérie c'est quota? Non. Mais alors? Papa, na boité yo ndo mobali na ndako. Ngape na mwasi. Ngane na mwasi na yo. So ngosali kam fosola nanga. So eloko nanga na boy il faut yo kaka po mwasi ndenga zawana a protecteur ya mobali na ye. Nazana pona protéger na mambebele. Oyo zo mona tenga misu nanga c'est comment que mona qui peut comprendre qui. Yo zo tala kala misu ya bo gentillesse na bolingo osunga bato. Mokilo eza obeba. Et puis bango baya na ndako nanga bali bakabolanga na yo. O ma resimba te. Et tadam na bango na yebi angote. Bako so courage te pour ngande mama. Jour ya kala bango awa. Olobaka mama ye wana. Bango bakoma pano ndeni. Bazela ko na point auto na libosa lopango. Baba hypocrite. Au moins niveau na kova na bango te. Niveau ngana bango esimba te. C'est triste. C'est triste. Tu sais, nazoka mawa, nazoka mamuté, maranga izoka mawa pour na yo mamisa. Depuis bakoma awa, on m'a changé na nini. Au lieu ka susute, au la takate, ba pesa ko so affection te ton nini sanga. Mais avant de faire prononcer d'autres choses, il faut réfléchir, mamie. Quand tu te laisses emporter dans ba conseil ou ils attendent la soubassement, c'est comme ça tu vas te perdre inutilement. C'est quoi cette conviction qu'on a besoin d'ébissa yo qui n'avance pas. On yébité. Nzamba za ba nebe la sala. Batebele bana kishasa pourquoi ka bango. Kaka maman o atonda caché ne longi. Asala vitongo. Ayebi belé. Ngakutu na akolungu na ngata na mita libalo. Funa bangate. Na bangate. Mobile na ngana otine musika. Omari, ba lolo po mo biso na immeuble papa tika. Vous en a confiance na yote. Na confiance nanga. Mais na lingi te mabe moko ya po sa mariage na ngai. Il faut avoir confiance en soi. Quand tu sais que c'est toi et ça la rayo. Cause na ba doute te que ça. Moi na mukia ko kana ngate. Soko yebika ko kana yote. Pourquoi tu vas t'occuper d'elle? Aza mwana na yo. Mwana wana sinza mapesa so mona va. Ndako bota mwana modèle na tinga no bimselo ka kitoko yoko ana te. Yoka. Kofinga ka mwana te pona no botite mamisa. Tu ne sais pas. Ce qui nzamba pesa ka biso mabota. Betoko za mwana ajwana mamisa. Cette fille elle est innocente. Pourquoi avoir des idées sur elle? Toi tu es une très belle femme. Ta botoko comparé on est à mwana on mukete. Ni sa mère. Il y a un qui me dit plus loin, il y a quoi sa maman, on est à mon colo qui fallait cela qui ndumba et bonga. Où est-ce que na wapi? Il fallait ça qui ndumba ba maman zigida. Pourquoi comité na point? Nga mami ça na lobi bonga. C'est quoi cause la maman na yote? Ce qui est maman non dans une place à vendre que tu bombi na next. Qu'est-ce que tu allais dire? Moi bana benga na yi. Maman na ngai manga mususu wana maman. Oh, il faut avoir un cœur. Wana maman na ngai. Il faut à la moto mamie ça. C'est une pas comme ça. Maman na ngai, alina sa mission ayo ça la beauté. Tu sais la beauté, ce n'est pas seulement la physique. C'est aussi motema maman, motema ndesa la beauté à moi si. Kitoko ya moi c'est ça kakaboiti ça pe motema moi si musoko moni longeza kitoko te mais motema le kitoko avani kimia na libala. Pourquoi tu te laisses emporter avec des conseils où ils ont apporté le côté batu mabe na nini mapesa mabe basa siko tuta mwana wana bando utana veni mo quelque part wana sika otuteli esika oyo banda ko siko esali nini mais basa la piège pour bazwa nini ba okotaka na ndako o mo tekele kisuma mambo esala mebele nini ya mabe basi basali awa tomo zanga $100 olobaki te même ça peut sa beauté non valeur ko pourquoi aussi ça qui te kono valeur Omari na mono lingi ba makasi koleka yote non ça pour ça mutema no koleka yote mais non ça pour ça mutema no pona cha à l'aise na moni olingi ba makasi et c'est na passe mais yeba ko décevoir nga nga so décevoir nga na mo so ko décevoir bongo te Omari nga to décevoir yo ko tinga malika mo mo sina boya c'est en sens bo ombai no azolinga yozo boya mpwani zapi na sens te yo na lobi pour ça nezati natika ti mukoleza ovandi sango lo bananga kitala mbeto ase ya matalikolo kitala makati ozanga makati mbeto yozanga makati mbeto tu ne sais pas aider les autres bana ba passe okiko aider bango te yoka makati mbeto en dehors ndaku nanga na kati ndaku nanga na aider bango
nazalaka mama mabe ngai nazalaka mama mabe nameki kovanda na mwasi na yo sango ne kaka ndenge apiakanga makila na mkomusu navanda na oswava na Alice Gongati mwasi ya batola Godard asoloba bazotonga nga ye kuda soloba tia vivre wana vivre na makila na nga bayoki likama makila mutu asalaki bato nyonso bayeba na vivre na makila neza mwasi no mama na bango bayaka obundisa nga awa me nalobela o te oyebaki donc bosaki complot baya babeta nga mais nga chance pauvre père ntango azalaka coach alakisai nga nde bakanga likofi alakisai nga nde nakozonga nsima alakisai nga nde nakokende liboso nazonga nsima nasangisaki bango bazo bacoup de tête ya droite ya gauche ya droite ya liboso ndindo lokwa eke ekota na poto wa bato bagangi oui maman na hôpital moi si na finganga non mambo finga te maman depuis mon hôpital on dirait bakisi wana bougeon mutu non sérieux maman je vous manque pas de respect photos au hôpital photos au bata nansi ya ça ne va pas comme na liboma moi si na vandi awa non mi avandi kuna moi si nazo parvenir ko finganga abisoki nga nazo telema bona na makilane na nzoto omoni lelo na yo na moi sino bokebe na makila batiaki na liboko ni ya gauche so ya droite bobeni kota droite so batiaki na gauche bobeni na gauche na zong se makilane maman bakobenda makila pendenge za wana afinga ngandoki afinga ngai nde naza wana na loka bino moya bote za te s'il vous plaît masasi nezokende perte pesa masasi yango epa nani masala ozongisa makila bato parce que mwana mwasi wana asungaki yo même ata mpo na reconnaissance ya mokie il falaki otia ye ata mo à l'aise mais lokola yo na ye cour ezosimba te maman tokei na makambo ndenge elobaki mpo asala esu bachantage azosala te bokende ye kaka na hôpital naomi okotika bango bazongisika makila babenda makila bazongisaka te oyo kotia koremplace ezouta wapi chasse moko o bazongisaka yo zala na conscience ndenge nini chasse toi na ngaba esikokanga te ngala yebi ke basongisanga chasse moko nayebaki yango namonaki yango na vision naozongisele moko ezalaka 3 okoma owangana bebiso babosi nyonso bazala lokola yonga na mobala te nga na collaborité nga na vana na mama na nga tamisa baterme na coup de tête bambokani mama oui tant na betaka coup de tête naolandisaka naobetaka ndinda naokanisaka die donne mbokani tant na beti coup de tête die merci mbokani na betika coup de tête ndinda ekoti na poto bato bagangi maman comme le quoi maman qui est des raisonnements qui étaient au lieu cola oui maman osa déjà prête donc nous sommes makila abia zala sachet moko to ebi c'est 3 tokeye nazo samakila no azo weli sabone bandunda nduna ni bon sachet ti balolongo ezawa somelanga ba légumes nini oyo babengaka martina soki nani na tomate na mela tokei te olobeli makila no mingi oyekola ovanda na bato oza mama soni ngai na soni makasi yeba kovanda na bato te koloba bongo te ngana ebovana o te kovanda na bato ngana ebovana o te mupaya ya mobali na yo mupaya na ye l'international Dago Tibamba aye ana Thierry Dipo Dago Tibamba ngalobini na Thierry Dipo bayo na Thierry Dipo bayo tala mwana na ya mobali obengani bango ndire bapaya mo ya tina te obengani bango ndire bapaya mo bazanga tina ba makango nosi na nzima o memela mwana nga libabe awa ba mibali no misusu ba makango no ba yango mona linga kote pona kindu mama na linga ko pete tuku to linga na kate toke yozo makila na yo natiki te azo makila ne
Bobo. Maman. Yebisa mon sport. Maman pesa ngoma ta siko. Donc yazo makilane avant que na nini. Maman, ozomona hein? Ozomona. Maman va saki to. Maman. Maman. Donc kende ozo saki. Kende ozo saki. Donc oti nanga te défendre tant si maman va yoko sala ngani. Nakotoda yo. Na beta ba dodani. Donc maman. Donc yazo makilano. Maman, tu aloba mingi na makila mo wapi yo mon kobeta maswa makila wana. Ah maman. Maman, tika biloko sala. No se trouble la foyer bato te maman. Yo na sala oboye. Ah maman ba no bimo pitala na nga mona o mpebe ba yaza raison ata yo moko maman tika mai. Ah. On sa désolé. Tika biloko sala. Sanga. Bon le bisanga. Oh, you know the bad no answer ka bongo. Zabela Gaï. Bonjour Lelo, bonjour te. Nani na posa mbote na bino. Ah bon? Bino on le couvre sanga te. Bino on le bino ngolanga zemi na tele mikono za otema bona vandi. On le bona ngolanga zemi. Botikanga bobakanga ba vitamine so na yebo fungolinga kon yo mati ya mati da bo viola kanga na se ya ba anesthésie no pesanga ba bo viola ngate bo viola ngate o se na ngelo ngate poani yela ko bote yo tsaka nini ko tsanga nini na kabo so bivi yo mo vitamine o sa na go bano ya mo kilo mo na ngote vitamine o se to go bakse uta o se la vitamine partout na se na kutu na solo na salo kiriji na dimno ko magwa kadasha yo on dit monio wa vraiment mongol maman mais bazwa yo ba kotsola kata makaboto wa vena vrai kizengi merci beaucoup yo kunolo kotsola kabote kala na ebiso moni le kalelo to balukale na se on so me ki balukale na se de complication. Omani lelo. Omani ndenge bolongola nga zemite bozongi sa mbongo na nga. Ba 50 ba 100 ba 200 on ayaka nango awa. Donc quand tu là on fumula mabe. O fumula mabe. Nzoto mataya mama nao. Nzoto mataka za mama nao. Mona umsalati. Mona umsate. Mama yo nyasa basola. Nana kosa sola na binote na isi binote. Kolona se sangani po yo ya sangino ko o samba la police. Esa problème. On va donner la police. OK. Te Aïda, Lupango to hôpital. Eza famille na baby te kenga balu son état o. Ava muntu to solo la e ba la police te. Ah, la police est comme ça, et là, on va dédommager parce que nous, on a un particulier. Yo, ça, quand on a un moi, la famille, yo, ça, moi, la famille, moi, la famille, les grands curteurs. Les curteurs du pays. Jamais dans salle de curtage et changé. Sozo déclaré un bon problème. Yannick Bomolo, lumière des femmes. Yannick Bomolo, lumière à Paris, on t'a soutenu à l'hôpital. Ada Koubissé. Ada Koubissé, les génies de Dallas. Ayoki Makam hôpital et ça, on va soutenir. Tout ça là-bas. Yebisa Yannick. Nasogi Adam Siwana. Neni mbongo nanga. Botinda bopesa zonsi mbongo nanga te. La police mtekanga bino na FC Bureau za bongo. Yo mobali nanga changa mwa so yango. Oh non, moi ça zakaboika. Oh nyoso yo to kidala ya. Moi ça zakaboika. Oh sani. Attention na ngikiti. Ya tanga attention s'il Ah, c'était, je t'ai dit, c'était formidable et très émouvanté tant commune à Msalawana. Koga promotion. J'ai imaginé en même temps que ça mi pas policier. Tant bazoka ba grade j'ai vu de policier là zo chapoudre na mutu. Parce que comme capitaine, parce que comme lieutenant, parce que comme major. Alors nous ton promotion Bimi c'est le charisme, mon charisme.
Et puis les autres qui me savent, non, il faut topper ça quand même comme Urbana. Pour bah. On a rabata. Oui, ça. Donc ça. Chérie, on a quand la direction, on a tout changé de direction. C'est la matière de secondes. On a commis na ressources humaines. Eh. Il faut que ça. Et vous savez comme on a mon habitude que ça comme Urbana pour la prise en charge il y a besoin médicaux. Nzambe na ngai so nazakete na bana ngata mona ta moko wa bon je dis celle-ci et moi qui commence à non na ki musika te moi j'ai pas réfléchi 4 fois donc bah salika bon j'ai pas réfléchi 4 fois chérie quand ils ont dit ça ils ont une question 1 plus 1 Thomas James moi monsieur à combien de pourcents mais ngai bitin chérie tu nous coaches sonel quand tu vois na mwana Nathalie mwana sa autre maison na cheka comme Gladys mwana api on te ah Gladys na cheka uchinda ni Gladys Gladys wa na sima mwana na chane ça chane ça tu chane yo zema mdo fazo cha bon na réfléchir non na pesi réponse. Bon, tout ça, Gladys en évidence. Tout ça, bon, là. Est-ce que vous pouvez la réponse? La chaîne. Sa réponse. Dans un papier vierge, pas mal. J'ai déjà Gladys. Allez-moi, madame. Vous avez dit? Vous avez dit? Tout le monde. Merci. Merci, vous avez bien dit, non?